Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wanzola, Walembizola, Kaka e Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka. Na kombe tata ya mwana pe tata Mwalimu Santo. Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani. Omoni biso bana na yo bana banganga Nzambe. Lokola opesa ki biso fête na biso le 15 novembre. Le 15 novembre ya mbulo yo est coïncidé na année à centenaire. Et puis 70 ans ya kobota manao tata Mwalimu Santo na veste na yo ya misato. Ndengo ezali awa. Yango wana lelo ndenge moni tosali marche joyeuse ezali avant gunano ya fête na biso po ke bake fête ya mbulo yo ekozala makasi mingi. Donc pour tous les komata makale kotikala. Donc pesa mbo boyi. Yango wana pona lever des rideaux ndo moni biso lelo toye ko sepelisa yo tata Mwalimu Santo. Po yebake bana banganga Nzambe partout na monde bakomata le 15 novembre pona ko kumisa yo pe kotonga Yerusalem. Likambo na nina loba ezana deux volets. Premièrement, na kolobela tina ya date le 15 novembre parce que mituna ezali ko ya mwa mingi na bato. Bazo tuna biso le 15 novembre est-ce que ba événement ni ezalaki. Deuxième volet de toko senga et pas tata Mwalimu Santo et talibiso bana banganga Nzambe. Na premier volet de tolobi ya date le 15 novembre. Toko bandana no
le 15 novembre 1996. Et là qui date oyo papa Fumambanza papa Jalunga la Kiangani akoma kila Kinshasa. Asalaki 11 mois kuna. Akendaki pona ko éviter ben de sang o liga ko salema na Kinshasa na arrivé à Afdel. Donc on a pédalé le 15 novembre 96 to yeba yango. Deuxième le 15 novembre ezali surtout o epesa melibiso bana banganga Nzambe. Ezalaki le 15 novembre 1952. Nandaku ya papa Alphonse Kinyuka kuna ndesika papa Simo Kimbangu abimela ki papa Jangenda pe ayebisa kiye okosala accident pe makila na yo ekosikola moto mundu. Alors banda le 15 novembre ti komaki pembe na date wana kendeki na Boko na Brazzaville asalibeko na kozonga na ye ayaki na batumi bale papa Somi David papa Watula Mathieu tama kumya Kinshasa de papa Tende Félicien awutaki na matadi yaki kosomba mule ayeko yebisa papa bo papa ngai tango ekoki na lina zonga matadi papa mfumalonga yebisa alobi bon ngai pe na na chela comme ça tombe bien au côté la kamila ngato kine nzela moko papa Tende Félicien alobi en tout cas sepela ki mingi papa kine papa nzela moko donc nakata camion bazaki bango mitano ndenge to yebit parce que ce chauffeur na papa Jean Kalambwila na papa na batumi sata na buto tanga bazaki 5 des accidents et salemaki na lukulu. Donc historique nyo se trouve katanga to dans la fête kwa na lobika na mokuse. Donc accident wana annonce nango zalaki le 15 novembre 1952. Pona otali susu le 15 novembre to tangi na ba mikanda da yebite supe coïncidence. Donc le 15 novembre 1969 ezalaki na ba monsieur Misato o na natanga ba kombo papa Ailen Binen na Charles Canered na Neil Armstrong bango bazali ba astronaute américain. Donc ba kendaki ba komi na sanza ba komaki tout juste le 14 novembre 1969. Alors un jour après nde kuna ba monaki moto mwindo toyebiki awa na mabele tozali na mopepe tozali na mopepe mena sanza mopepe zalaka te. Alors pona okende kuna il faut bolata ba pareil bascamfandre bolata bascamfandre mais tant ba komi un jour après date nini voilà ba komi kuna ba ko kuta moto mwindo azali na scamfandre tendenge bango balati pe azotambola librement nde bakangaki photo na date wana ezaki le 15 novembre 1969. Alors bakiti basali ba recherche ti ndenge bayaki kokoma pe na Kinshasa bakutanaki na papa Jangenda puis veste to elamba oyo bakangelaki photo na likolo yango pe kaka tango papa Mfumalo papa Jangenda kele na présidence tenyango kaka yango na lataki. Donc ezali kaka papa Sima Kimbanguistes na boyene ya mibale ina komba papa Jangenda nde asalaki kama ezaki le 15 novembre 1969. Wana ezali makambo itali date na biso le 15 novembre. Pona o itali demande na biso bana banganga Nzambe. Papa tokomi pembe na fête. Tango yo tozotonga Yerusalem. Ya liboso to sengina no banzoto na biso bana na yo za la kolongano. Ya mibale maboko na biso ekauka te parce que kotonga Yerusalemi ezotongama na mbongo ndenge lobaki na 1921 mbongo na yo bato ezali biso bana banganga Nzambe ya to sengi ba maboko na biso ekauka te po ki totonga Yerusalem o pesi biso pe musala kotonga ndako ya biso bana banganga Nzambe kote ya Nzambe bisati de to sengi kaka makasi na yo elata biso po te tokoksa mikano nyoso oyo o pesi na biso nde ko senga na biso ya suka papa tokolo babonde to tanga na Bible bana Israël tango babimaki na Egypte batambolaki nzela bazoki mibeko liboso na ngomba ya Sinai bake avant bakota na mokili laka nde Moïse rappelaki bango liso mibeko nde totaka na Deutéronome 5 1 à 21 mais na tango wana a se retrouvaki devant batu oyo bazalaki te tango babimaki pena na Egypte mingi zalaki bana oyo babotamaki na nzela. Et puis nous avons la Bible, nous avons tout en Égypte. Et nous avons batu mibale,
nde bakotaki na mokili ya Kana Yoso na Caleb nyoso bakotaki etalaki bano babotamaki na nzela. Alors biso bana banganga Nzambe pe tozali bano tobotami na nzela nde tosengi ke biso baso nde tozali ya papa kotisa biso na mboka sika po te tosepela yo libela na libela yango tozalaki na yango tosilisi na komba tata mwana pe tata molimo 30 topesi maloba epai papa de la ville. Bana banganga Nzambe oye! O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo biso tokokende na biso molai te pamba te ngonga ya liboso yango wana. Tata molimo santo Nzambe mokeli tozalaka na esengo mingi pamba te soki ezali nango na batu oyo bazwa mosala ya kitoko ezali biso banganga Nzambe. Me banganga Nzambe oyo baleki na kompani ya bien oyo bazali na patron ya bien ezali biso banganga Nzambe ya Kimbanguiste. Malgré tango batali biso on dirait neti biso batutoleki plus pauvre. Mais heureusement mwana na yonkolo Yesu alobaka yango déjà heureux les pauvres en esprit. Point de citation. Yango wana papa to pesaka merci mingi na ndenge biso batu toyebaki na biso yote me yo oye kozwa biso otia biso tozala basali na yo tosalisa yo na komema kombo na yo wana topesi merci pona oyo etali bana na biso ndenge basengi nzoto kolongono ofongolela bango kasi eloko kaka ya pasi papa bana na biso mingi basali nanu kotepa tepa bamosusu par manque de conscience tata na mama bakoki kozala bien mais ba oyo balingaka biso te bake kozwa milimu ya mabe basopi na bana na biso. Bana na biso bakomi ba miyibi, bana na biso bakomi bandumba, bana na biso ba... Donc presque toutes les qualifications oyo ya mabe eyeko kweye na bana na biso banganga Nzambe ezali ko sala biso pasi. Bana na biso ya basi oyo babali banonki Kimbanguiste bakoti na boloko bazali ko souffrir. Ndakisa papa ngai na monaka limbisa ngai na cité kombo tangu tozalaki na mwanda papa ntanda mfwa hunu oya komi pasteur de territoire ya Loma na Mbanzangungu abalisi mwana na tata moko ya misioni lokola mama bandaki kobela mwana ake kozwa bilamba ya tata na ye papa pasteur ntanda mfwa hunu akende kosokola mobali na ye azwa teni pastoral ya papa ntanda fauno atumbi yango. Papa tala ndenge bazali konyokola biso bana pona nini tango bakotala kibobola ya biso batata ali bazali komi pesa n'importe où bazali kobosa na keto zali na nzela ya solo kasi papa limbisa bana na biso limbisa pe biso batata na ba mama nganga Nzambe soki mabe oyo ya biso ba parent yango ezoko sala ke bana batepa tepa papa limbisa biso olimbisa pe bana na biso okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Kimbanguisme oye bana banganga Nzambe oye tata mwanda velela bana baku bakuba mane muwande ngaku mudiao tukulombele wa bakafulu watusikidikisa.
Kimbanguistes moye. Kimbanguistes moye. Kimbanguistes moye. Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Bana Banganga Nzambe oye. Banganga Nzambe oye. Banganga Nzambe oye. Eunoi. Embazi. Bilongo byakoloye. Yangalala. Esengo bien esengote. Qui est ce voca, qui est ce quoi? Tsai voca, tsai quoi? Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo. E pesinga esengo. Pona nini makambo nyonso bolobi ezali bongo. Le 15 novembre. Makambo mingi esalama na mokili. Kati pe na lingomba na biso teke bolobili yango ezali bongo. Mindele wana ntango baye koluka papa ava bakoma liboso batonaki awa na mokili oyo balataka bakosi banani ntango bokende kaka na Zaire. Tao ba yepi ba kutana na papa alobi ndenge tomonelaki yo ndenge pe olateli. Esengo bien esengo te. Na sanza mopepe ezali te. Me ye kaka na bakosi na ye aza kovivre ndenge. Moto mwino na sanza. Ayaya. Kambote. Mais li kambo esala ka batata na biso ba pasteur. Esala ka bango pasi pona nini. Okomona boti soit 5, même 9, ce qui combien. Mi baleka ka misa tuka bazo kolanda batambi na ye. Ba papa basepelaka. Mingi batika na bango nzela balandi banzela mosusu. Biso tozali bana nzuka. Tata Kimbangu molimo santo aye kokulotire makambo nyonso. Kasi oyo tozomona na ba ndeko na biso yango te utiki nzela bolandi nzela mosusu. Batata bakoma koloba kaka oboti mwana kasi boti mwana mwana te. Alors tata lobi bongo eza maramo yo bongisa motema na yo olanda o tata alingi parce que la nzela mosusu donc tata za mpasi na motema soki tata abiki e position yo mwana kozala ndenge pasi na pasi. Alors photo te ya na katoza ebele. Yesu tulubi ke bana banganga Nzambe pro ya Nkamba. Kambo ekotonda te bi ekotonda. Ekotonda papa. Vous allez belé. Tobik samili mona biso. O tozoko yokela ke ezanano ekomi pene. Bilembo ezali komonana. Etikali kaka Nzambe akata likambo na ye. Ba provocation ekomi mingi. Ske likambo eza koluka nzela. Nzambe tango kokata mokano na ye o bakobika babiki. O bakotika pe batikali. Eske likola toza mokili mobimba. Biso nyonso tokota likolo? Moni
eza na bato bazala bilembo bakokota be mususu place ezali te tato fingami tato tiolami biso toyebi ntina likambo mpona nini tolandi tata Nzambe nkolo Yesu na tata Molimo Santo ntango basalaki biso bato boni bazalaki wana misato tanga bango nde basali moto tata Nzambe asalaki nini mwana asalaki nini Molimo Santo asalaki nini nani apesi bino mayele wana esiki nazalaka ntango nyonso bongo soki lelo oyo Nzambe abengi okufi toyebi ke mama soki akufa kala aza kuna koko mpe soki akufa kala azali kuna tata soki akufa kala azali kuna bandeko mosusu bakufa bazali kuna sikoyo soki oke nani akoyamba bino ya yo moko moto yambaka papa yo moko moto yambaka papa bango te muzola ben pesa mu mayele na bene yake katuka mayele ye na mungu vo Nzambe oye papa ogolimbisa ngai le 1er avril 1478 ba américain bazalaki na réunion kuna na mboka na bango oui yo tata Simu Kimbangu kiti ba panzani olobi bobanga te ngai Molimo Mosantu nazana ba kombo misato kombo na ngai ya yambo Simu Kimbangu kombo na ngai ya mibale Ngenda Joseph kombo ya misato président oyo akokita na Congo yende akobimisa yango tango président Mobutu aye alobi recours à l'authenticité kombo na yo tata Simu Kimbangu kasi tango Mobutu aye kombo na ye bakami Simu Kimbangu kiangani tango ba Amerika bayoki ya Molimo Santo azali nako bongole meso papa mayeli tozozwa yondi ozali kopesa biso maloba oyo yemei papa dangenda mutayebisaka biso ya wana papa yo wana tata Simu Kimbangu ya siki banda na 21 tini mokolo mole Est-ce que ezalaka ngai za kolia mfumo na ngai awa kola bon nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo papa Simu Kimbangu kiangani papa bandeli ya mokili ozalaki bible elobi na biso bien ozalaki
banda kotambala likolo ya mai avant osala mokili. Même ntango kolo yesu ayaki ozalaki yo moto omemisaki kolo yesu nekulusu donc simo de sirene ezali kaka yo kombo na yo ebanda kotangama avant kutoleta nzoto mbalo mama kipa vita na ngola abanda kotanga kombo yana donc yo kaka ozali bikeke na bikeke papa moyo bombo pa lisusu ezali te toyebi yo. Likambo oyo tata yake kosimba tata pasteur hein? Mwana pasteur comme appelle pasteur place wana ke kosimba bamindele basali réunion na basalaki toluka esika tokende kobondela po Nzambe akanisela biso pasi eleki mingi bakei tango bangi kobondela batala moto mwindo abimeli bango moto mwindo tango abimi bamindele batuni soki batuni na anglais à répondre batuni na français à répondre minoko nyonso à répondre kasi ye tango alobi na kikongo mondele moko aza koyoka te mole likambo esalaki bango pasi ti ya mibimisi ye moko nazali boye na esika bamonaki likambo oyo eke epai mosusu me biso kolo ya likambo tozo néglige biso tozo sosola tozo kolanda yebaka ke likambo zo kolanda eza monene au plus tard ekopesa esengo na mokili mobimba tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata wali mosantu amen. Kimbanguisme oye! Bana Banganga Nzambe oye! Toyoki te! Tokozwa mayele tokozwa te! Tobongisa maboko totonda maloba mosantu pa secret oyo baninga mususu bayoki te me biso tozwi yango avant goût parce que toyebi ke le 15 tangu tokozonga awa mokili mobimba ekozala benda bika na mokolo wana totonda maloba ya Yawe okombo ya tata mwana pe tata molimo santu okombo ya tata ya mwana tata molimo santu naibike mukolo wana autorobi le 15 novembre kotambola ngombe bukuyana ngwe ya nkunki ezali ekomonana
Si que vous va commis ça vient en cours qui se guérit va tenir sur la sepelle. Ah. Bon coca. Déjà, beaucoup de gens ont besoin de musique. C'est sûr que on besoin qu'on soit belilio yo. Beaucoup tindika yango kende partout. Ngana senginde nkunki. Manandi mabino. Tobondela. Na komwa tata mwana pe tata mulimo santo. Tata Nzambe nkoloise tata mulimo santo. Bo batelek biso na butu. Bo batela biso ba moyi mobimba. Eza mukolo pe maka. Oyo ezali biso tomipesa pona mabondeli mokili mobimba bokoyoka kolela mutu na mutu pasi eliki tokende susu wapi na bino ne lobiko ezali botiela biso kimia ya mokili mobimba tobonga apamboli ezala kati na biso na bana na yo bamipesi na bamipesi te récupérer milimu na bango bazala bien yango tosengi pona lelo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Luenda gambote luenda gambote Merci pas journaliste. Comme Bonangai, Charles qui se loquait le Mansieto. Nazali vice-président général, Yalisanga Bana Nzambe. Namokola Lelo, Ezali avant que la fête Naviso. Pambate fête Naviso le 15 novembre, de Lelo, Tosali marche joyeuse. Pendant que l'accès que Yambulo, en tout cas, Monteropela, d'être Pessinano, Tosali lever des rideaux, il y a fête Naviso le 15 novembre. Message Nazako Pesana Bana Nzambe, Yamokili Mobimba. Nakanisi, Bolandi ndenge tata molimo santu alobi. Donc le 15 novembre yo biso banso to sala nyonso to matana Nkamba yeli selemi asika peut-être se pelisa tata molimo santu. Surtout que ezali année ya centenaire pe 70 ans na yekoki to sala makasi to mata biso nyonso na Nkamba yeli selemi pona to tonga yeli selemi tozo mapamboli. Merci beaucoup. Merci.